Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Soko Talingamba Alvoso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au la réalité. Tu es sur la Nabino ensemble, quand on est sur la Desho Denar TV. Maman Nabiso Abenga na Desho Denar TV. Maman Lobi Desho na landi yo trop. Cette fois-ci, nga pena elio sije nanga. Tia na chaîne Olo Belango. Bande ko na biso baye ba makambu nini ezosala ke to kabwanaka chaque fois na mabala. Quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na Desho Denar TV. Maman Lobi Desho to lingana ina mobile nanga to uti na depuis Kinshasa to ye na poto. Mobile ya ki liboso mwasi ya kolanda na sima. Maman Lobi Desho à l'époque tant na ye na poto nazalaki na 20 ans d'âge. Sur 20 ans Maman ebaki na nupenda makambo ebelete. Maman Lobi Desho mobile nanga tozai ko vivre na mais mobile nanga akosinga ya trop. Du fait que nazaki trop jeune na comprenant ki na nuelo romongote. Mobile a exploité nga trop. Mobile mongo azwaki dominance likolo nanga makas. Mais nyonso wananga na eba ikezala ibolingo nzo kezai bolingo te mais mobile abandaki kokosanga. Quel est le problème? Maman Lobi boy Desho tant to va ina mobile nanga na 20 ans mobile akenda akoteka mituka na Kinshasa. Mais problème ezalaki soki mobile ake Kinshasa aketeka mituka azonga kambongo ekweyaka kaka. C'est-à-dire bénéfice ezalaka te. Problème ezali na kati mobile ake Kinshasa ateki mituka alandi bandombolo. Ko swa bandombolo na Kinshasa ti mbongo kozonga na poto bénéfice ya malonga ezomonana te. Maman Lobi Desho to ekokota ba crédit na banque. Question eza na kati ya lisolo eza nini? Maman Lobi tango akoma ina poto sika. Du fait ka yebaki pena na makambu bien te na bolingo basalaki compte joint. Compte joint ça veut dire basangisaki compte ya ina mobile. Mbonga mobile ekotaka na même compte, mbonga mwasi pe ekotaka na même compte, basangisaki makambu nyonso esika moko. Nde côté problème tozolobela awa. Likambu ya compte joint, likambu ko sangisa mbongo. Maman Lobi Desho na landi ba émission mingi osali, mais na lingi olobela oyo pe po bandeko ba comprendre pona nini tozo kabwana na mabala. Toza awa. Maman Lobi Desho du fait que zaki compte joint, nyongwe kotaki makasi na banque. Mobile okende Kinshasa kote kamituka. Na yebisaki e Kinshasa ozokende. Bénéfice ezomona na te à quoi sert au continuer ko kende Kinshasa. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour te comprendre koto. Nenga na tuna boy. Yango na Kinshasa ngo bokenda osani za juste question pour yo lingto lo ba vérité te. Bokenda osani. Ngaye. Akina Mungu kweli. Bokenda akosa nini po biloko kenda oteka bénéfice emona na te. Maman Lobi vanda parce que ezopesa ba échec na vie. Pourquoi bolinka ko kende Kinshasa? Oui, eza mabete. Ba lobi te batunyo so ba oke Kinshasa ba oke buzoba. Tozo tuna yo muto kenda ka bénéfice mona na raté okenda ko sala nini? C'est ça la question. Juste ezaka ko kei ba mona yo mwana poto, oteki mutuka na yo bia mi bale misato. Zwa pe mbongo zonga rien, okoteli ndombolo. Okenganda sheta okeli antaba. Sima kolia ntaba crédit na poto idiosi. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman Lobi Desho tokomaki na ba crédit ebele na banque. Baye ko afficher bango na Banque de France crédit eleki. Maman Lobi Desho na monaki buzo ba ona ya mobile continue ki trop. Na yeko comme à l'âge de 30 ans, de 20 ans jusqu'à 30 ans, 10 ans après. Maman yo comprendre que non, il y a un ça ne va pas. Mobile aza ko exploiter. Ba nani ba assistant social ya moi si ba ebisi mais non. Loko les abo luka moyen bo séparer dossier na mobile yo osala compte na yo à part parce que loko la boza na compte joint crédit nyonso o ya zozwa et ko lata bino mbale pe bino mbale nde boko futa ngo parce que boza na compte joint nyonso ya zo signé eza signé comme bino mbale bondimi yango ça dit po yo longwa na ba problème oyo luka moyen bo séparer dossier ya tika na dossier na yo po tika na dossier na yo et ko permettre yo au vivre mieux.
kaka na mbutu ba makambo wana esalaki ke libala na bango mibale ekufi. Mwasi na mobali baboyani pona nini transparence ezate na makambo ya mbongo. Comment on peut exploiter mwana mwasi 10 ans okotaka banyongo na banque mbongo mama azosala so ekotika na banque ba retirer ba crédit au mobali azwa akenda oteka mituka na Kinshasa mituka ngo rentabilité ezalaka te eloko moko emonanaka te échec sur échec. Mama lobi des choses tokoti nyongwa munene na banque. Bref baye koboyana na mobali pona ba problème ya bambongo yango tolobaki est-ce que biso na communauté na biso toki koyokana tout ça qui na ba émission eleki bakaboni na mobali na ye mwasi akei mwasi abalaki côté mususu a continuer vie mobali pa tikali abali mwasi mususu chose grave mobali o côté atikala ki abali mwasi amibale lisusu abalaki akeka ko exploiter ye likambo compte joint basangisi sous compte na mwasi amibale okoyeba ndenge nini mama yaki koyeba ke mwasi amibale pe bakotaki ye na problème mama lobita muto kabwani to ana mwana biso liboso mwana kolaki mwana zotanga awa na poto mwana komani na besoin asala ba stage mwana salaki médecine akomi na besoin asala ba stage na ye ezosenga fois za na moyen de transport ya kolongwa na ville baza tina ba province kokendo sala ba stage ainsi de suite esenga ki mwana zo crédit ya 10 000 euros na banque pour asomba voiture asala na ba complémentaire nyonso ezalaki kosenga asala pona problème ya stage na ye a continuer ba université na cadre ya médecine tozande wana mama lobi mwana nga desho aye kosenga nga mbongo azana besoin akota crédit na banque ya 10 000 euros il fallait garant à signer ndenge ba defsa batu mbongo na banque il faut garant à signer avant ba pesa yo mbongo garant na il faut nani ba parent ya mwana mama lobi desho na minute wana moyena kendo signer garant na banque pour mwana nga zwa 10 000 ezate po nazalaki affiché na Banque de France na ba crédit o ya papa na bango bien que maman bakabwana ina papa mais maman aussi ça refuta crédit wana jusqu'à 2022 ah tout ça na 2020 maman aussi ça crédit na 2022 crédit au mobile azwaka omoni kindoki ya ba congolais tala côté tozomi yo qui ça passe tala côté biso communauté na biso ezokota désordre toujours problème en bon tolingi mambo minene mais to kokosala ngote c'est ça le mal. Maman lobi des choses, n'engana ke signé nani garant na dossier à mwana ndenge nini. Papa na bango kotsanga crédit ya makambo nga na ebité ya bambongo nga na liate jusqu'à 2022 awa toza na 2020. Maman obi moyena kendo signé nani garant na dossier à mwana po ba DFC mon na banque ezate. Na ebisi mwana ngai kende kolanda papa na yo ameka kosalela yo ba engagement wana loko aya za déjà embauché et puis azana mwasi tantôt na sima mwasi na eto ndenga asi signé ki embauche baroki kopesa ye droit ya ko signer garant pour ba pesa yo crédit ya 10 000 na banque mwana ye kolonga wana ke na banque ake kokotsa nani demande ya crédit na banque na kombo papa na ye ba checker kombo papa na banque papa zana nukaka affiché par contre na mwasi amibale o papa na bino abali na mwasi na ye na ndako parce que ba ebisie na mama na bino na ndako c'est-à-dire mwasi amibale o ya bali lokola porter kombo mobile bango nyonso mibale baza affiché na banque donc toki kopesa yo crédit te voilà côté maman eko comprendre que na mwasi amibale o ya kenda ekozwa a cotiser na même problème ba affiché na banque likula ba crédit et là on est twenga etolo banakati oyebi ezo sala passe mabale belé ezo panza na toza na cause kaka moko likambo mbongo comment okokota ba crédit na banque okotisi na mwasi no ba crédit oui to boyi te za mamba bolingo mais yaya tant que vous voyagez au Kinshasa, ça la makambu bien, tant que vous avez ça bambon wabat. Ce qui te montre que business tozo sala, et zo pesa biso elo côté rentabilité zate, ba sala ranine. Faut arrêter, faut stopper. Mais ba mingi ba linko stopper te pona nini batiki bandombolo na Kinshasa. Du fait que bandumba na Kinshasa bazo zelaye ba benga ke mopao, akotika ko kendete. Na Kinshasa mopao, na poto maléré. C'est ça. Yaya tika toloba. Na Kinshasa baobengo mopao na poto crédit elata yo molimo elati nzoto elongo nzoto ekoti na molimo c'est malheureux na katia elo ni twenga toloba mama lobi des choses moi na biso ndenge zana fala continuer ba stage na ye moi na fois kenda ba province mususu ko kendo sala ba stage ezo senga voiture
ezo senga ba besoin belé o esala ki en totalité ya 10 000 tokozwa ngo wapi po mwana tanga omoni côté ba vie ya bana biso pe ezo beba na poto oyebi elo msu ezo kamusange ezani nyoka na fungoleli yo deuxième parenthèse pour comprendre oyebi nga na kamwaka biso toye poto na 0R tokende ngwana biso toye poto na 0R oui mais bano to obota na poto na biso na bango musala moko nde côté ezo pesa mobulu yango wana c'est-à-dire ba congolais baza wana to linka ko sa makambo eleki biso mutu mais on remona ba congolais chaque jour des photos sur Facebook ba congolais nde ba bonga parmi ba africains nyonso ba congolais nde ba bonga Facebook congolais nyonso abonga des photos partout à chaque minute ozo poster ba photo na Facebook mwana poto nzoka na poto délige dégâts rebi eloni twenga toloba eza mawa pasi na soni yoka biso toye poto na 20h mais bano babotami na poto na biso batu toye poto na 20h biso na bango nyonso balumbila vrai ou faux c'est malheureux bana biso ba kokotanga mingi te pona ni ba dégâts ya ba parents balingi koyoka na te makambo mbongo ba parents balingi ko bomba mbongo bana te ba mama bazwa mbongo bana ekomo ndiye ba mbongo na bango makelimba na kosomba bilamba na kosomba ba maquillage c'est horrible ba papa bazwi ba mbongo na poto ba okende Kinshasa pona business eke pona bandumba bana na poto ba déléquent c'est ça les problèmes yaya c'est ça les problèmes mais on kozwa biso na ba photo na ba Facebook ba jika to bonga biso tout yango na lobi boye na mwana poto na biso batuto ya poto sika biso na bana biso tout balumbila na ba compagnie ebi lumbila tuna mobile non ndako ya biso lumbila zanani soko ebi lumbila te papa tuna mwasi no biso lumbila zanani soko ebi lumbila te tuna muta ya bisa yo lumbila zanani c'est-à-dire ezo sala biso bien te ezo sala soni na communauté congolaise na biso batuto ye poto na 23h na bana o toboti a na poto biso na bango balumbila ezo sala bien te faute ya banani ya ba parents to linko bomba mbongo te kaka ko welela mbongo entre mwasi na mobali ezo pesa mawa pasi na soni na kangi parenthèse tozonga na sujet maman lobi des choses na minute o toza bloqué bana moye batanga ezate papa na bango aza affiché na Banque de France ba crédit eleki na mwasi ami balé azui affiché nanga maman na bango malgré to kabwa na mobile mais na tikala affiché na Banque de France jusqu'à 2022 mais liba laissé kufa ozomona liba le kufa mais mutatikali na etumbu ya mbongo ya liete atikali na croix o mobile akende ko lia mbongo na Kinshasa na bandumba ya zofuta ngo jusqu'à 2022 et ça li mawa pasi na soni maman na biso alobi des choses du fait que nga ba fungolela kinga compte mususu na poste du fait que conduite na ngezala ki bien de ba ko saela nga carte bleue nazo saela carte bleue mais crédit na Banque de France jusqu'à 2022 il faut na futa tala ne mabala ba congolais opanzana toza toujours na problème moko amour intérêt toza toujours na problème moko mbongo toza toujours na problème moko infidélité ezo sala bien te mutu nyonso na poto aya po na intérêt na ye moko oui toyebi mutu to aye na intérêt à famille na ye mais tant boza mwasi na mobali faut bosala intérêt na bino po na bana na bino lobi c'est ça le problème maman lobi des choses na landio ya mingi mais nga problème nanga yango wana mobali abenganga na poto mobali exploiter nga to kabwana juste po na problème ba mbongo mobali ok Kinshasa mbongo azokende teka mituka azolia na bandumba asisolia na bandumba azongi na poto tokota crédit lelonga na ofuta crédit jusqu'à 2022 mais bambongo oyo aliaki na Kinshasa na bandumba ezo sala mawapasi na soni maman na biso lobi des show lobela ngo bandeko na biso bayeba to changer comportement yaya to changer comportement elo ni tonga to baksa na suka oyebi ba na biso ba congolais so ba kokotanga te ba kende tilikolo eza parce que biso moko toza na molimo ya koma balobaka tama baloba ngo tama na Swahili olingi nyonso ezala ya yo c'est ça le problème nyonso il faut ezala ya yo elo ninga na ngana loba soki na poto to ande ko futa classe ndenge ba futa na Kinshasa na RDC na ndimite bana ba congolais ba ngai batanga po ba classe ku tuto otangisa bana ya ofeleti na université bokendo futa mais bana ba congolais ba okoko kendo tanga na université te tant nyonso tozozwa mbongo na bango depuis babotami ti kokende na ba âge ya okota na université comment to okoko futela bango classe te c'est regrettable
Attention qui ba na ba âge amiqué, oui, d'accord, quel que soit qui na 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais to préparer à venir à bana, c'est important yaya. Bambo ngwani soto zwaka kate ngana lataka yoji, ngana lataka bobe ngoni kasamoto, ngana lataka je ne sais pas Versas pozo lata ya nylon. Yoji ozola te la biso ya nylon. Bilo msusu ozola ta na makolo ba caoutchouc, mais malobebele. Ça fait pas bien yaya. To luka ku changer. Ba na biso ba congolais ba OK musika te pona négligence ya biso ba papa na bango, pona négligence ya ba parents. Okomona mwana botami na poto. Akoli na poto, mena suka nanga na mwana abotami na poto balumbila manutention. Mwana botama na poto nanga desho na ye poto na 23h soki 0h ndenge tolobaka. Ngana ye tokomi balumbila na compagnie. À quoi sert? Ezo sala bien te ezo sala soni metala bana bandibu. Baza au moins na ba poste bien que exception ezanga raté, tolobi pe bana ba congolais nyonso te, mais plupart ya ka tozomona ke bana biso ba congolais ba na échec ya ba étude par rapport ya ba comportement ya ba parents na bango. C'est ça la vérité yaya. Donc et sali mawa passe na so ni maman na biso lobi des choses, lobela bandeko bazwa mayele, toyeba koza na sincérité na kati ya mabala. La transparence c'est très important. Voilà, autre n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au la réalité. Benga Desho Denar TV na ba sujet à bientôt le belango. Aimez, commentez, partagez et que ça la bien. Et zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission Zakouya. Ciao.